Et là, il fallait ça avant Pyromane à faire rigoler Bima. Moi, c'est que tu as tout le que non, ils allaient qui débrouillent. C'est que hier, c'est inspiré déjà dans Oda faire rigoler la Sali. Moi, je suis Oyazo qui est nango. Ma canisina est faire rigoler les andés morts. Ce n'est pas facile à comprendre, baby. Est-ce que t'as compris mes paroles qui s'envolent? Est-ce que t'as accepté je sois ton homme, dis-moi. Qui n'a pas de télé, au lobby de n'importe quoi. C'est qu'on fait rigoler les andés. Même kaka, tu n'es pas ébi ko lobati. Ce qui monte au lobby qui est dans la banda quoi, dans la bani aleki mutu kingani. Ça n'engage que faire rigoler. Ce qui est touché yo, c'est qu'on yebi. Pire déjà na oda faire rigoler la Sali. Moi ne ligne oyazo qui est nango. Ma canisina ina faire rigoler les andés morts. Il faut qu'on se le dise, il faut que ça la véridique. Il y a que ça là yango a explicité ba français musus oya la kisiwana, c'est parce que ayoki déjà fait rigoler la nenge ba ligne oya ki nango. Là que longola les marquis ezaka dynastie. Ko sala ba venture tenga na zu temps ya yoka nzembo ya faire na JDT. Na zu temps ya yoka nzembo ya faire na Babindombe. Na zu temps ya yoka ba nzembo et bolote pa ye na bisayo mais c'est faux. Moi je veux dire batu oyo bazo critiquer eza batu oyo baza ba jaloux ya faire rigola. Ça c'est un. Pour quand là déjà Pyromane face au artiste à Yembi, na évité tout ça la comparaison ya Pyromane na artiste nini. Et les lots qui ont le but que non faire rigoler la côte na musique oyo o asali ya Pyromane côté on a retard moi ngana osala contre parce que to Yembi faire rigoler a bêter la biso déjà ba zazu to ba rythme ya zazu ninga kinana ngo aza le seul oyo banda déjà makambu yango avant ba yuma wana ba ya ko welela lelo banani so ba yuma papa mengana to ba yuma ba zebeleti puis bokozwa Amiral Chamala na émission na ye info perso et kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko selema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin. Voilà, mesdames et messieurs, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue sur votre chaîne Congo Victoria Télévision. Nous sommes là toujours pour travailler. Comme je le dis souvent, ici c'est l'excellence du travail. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend à laquelle vous nous captez en ce net moment. Là, nous sommes à Kinshasa. Cette émission est produite Air de Kinshasa à 14h. Merci toujours à notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous. Guissola est toujours l'excellence du travail derrière la caméra. Merci aussi à vous, Moïse et les profs. On va contrôler la machine, la montage. Et merci à tous mes partenaires qui me soutiennent. Vraiment des partout. Et des gens qui sont là pour nous assister. Merci pour nous rendre des sincères. Merci à vous, mon vieux. Odilo Mampouille à boutique exemple à suivre qui me suit depuis Belgique. Au côté de croisement Gambelo Palache, Odilo Mampouille au côté Nyonso, au jamais dessus. Merci à vous, les seuls et uniques opérateurs économiques. Moko au tout cas en Afrique centrale, mon vieux Chico Mabele, ma mère amie personnelle de Ferregola, je suis de Nyonso. Archevêque le Bobo, Zéro Fénia Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA. Bientôt retour à Kinshasa. Evaris Abdallah est monsieur très puissant, très humble. Kenny West, garçon de la ville, bientôt aussi retour à Kinshasa. Christelle Bola, vraie femme d'affaires, tout ça la retour Paris, Azalaki na kin, tout les tomeli, tout tamboli partout, mais déjà Azoni Nakati, Yamboka, Yamalele. Gisoloy, font la biso, vraiment aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai un plaisir de recevoir parmi Basoda et Ferregola, au nom des Artènes Kitoko, Moko ya Bagola, Oyo, Baso de la Ferregola, Baso des femmes de padre, Tebi Pyroman, et Outiko Mekinda une semaine, mais Toka Avina. Il y a des gens qui critiquent cette chanson. Il y a des critiques autour qui est-ce que donc s'il y a des gens au bazar na moté mais m'a toujours baling toujours ko créer ba polémique sur l'artiste Ferregola mais tout cas avis ya moko ya ba Ferregola Gisolo ils font la biso tu nous as même d'accord avec Yoto Yamba Axel moko ya Bagola je dis bonjour Axel. Bonjour Amiral Chamala. Bonisa. Ouais santé normale talara na ndiri ya Bagolo na Bagoloise donc c'était à Kitoko Makasi. Voilà on a un plaisir à trop Yamba c'est toute première fois le canal chaîne biso Congo Victoria. Premièrement, nous avons notre parce que ça image à Ferregola parce que beaucoup de gens alignés on a posé belé pour ne pas citer le nom il y a ba frère na ba sœur au bazar na bino pas Ferregola.
Pyromane et tout, qui déjà une semaine, tant que moi, va faire rigola. Est-ce que vous avez critiqué il faire rigola, moins difficulté en français, place au est-ce que lobby, est-ce que vous avez en fait, si on a le baboui, au moins, et là, tout homme doit sali, bah jaloux, bazala toujours. Moi, je veux dire, batou oyo bazo critiquer, ils a batou oyo baza jaloux, il a fait rigola. Ça c'est un. Pour quand là déjà pyromane face au artiste à Yembi, na évité tout ça la comparaison, il y a pyromane na artiste nini. Toi qui ba critique bato ba sali critique bazolo ba kino pyromane eza kitoko, faire rigola Yembi kitoko, sali clip ya kitoko, ba critique ka autozui yango wana. Mais oh côté ba français est-ce que yo kan bien te ou yo kan te, là je suis contre. Eza ba jaloux o ba linga faire rigola te, o bazo banga vision o artiste azo ya nango na musique congolaise. Mais tu peux dire quoi d'habitude vision quand tu as dit vision artiste azoya na yango. Les gens disent faire la vision là non arrêta parce qu'il fallait pour babana jama mona kala au faire la ignoraka au temps passé mon faire ça là ben émission si tu te rappelles alors baka pour na yé featuring isa outil ya ba faible il y a toujours mon mboka revendre toujours na au dembaromba mais le tout monde faire gola alors moi on y a tapé musique urbaine mais zonga simat era lobati que ko ça la featuring isa neti ba faible pourquoi lobai bon yo bandi carrière solo sika mais olingi bato batia au poids batombola yo non etaki mubali o pe ozana ki bo moto penza ki mubali ozana basi ozana bana ero bandi makamu na yo koluka moto atia au poids te mais tout monde artiste bela bandi premier album na ye mbala moko ba featuring bele kutu batombola batombola ba neta artiste c'est ça voilà. Mais tout le monde qui fait rigola, sa licence interdit, tout le monde qui m'a dit que benda fait rigola. Abimiye moko appelier moko banzembo a succès album on comparé on nayam. Là donc très bel album. Voilà. Au comparé on a mutute. Omoni, c'est ça. Ça dit ko ba merki, to ba biberon. Voilà. Très bien. Et les lots qui ont le bic non faire rigola koti na musique oyo o asali purement ko on a retard moi ngana ozala contre parce que to yebi faire rigola a bete la biso déjà ba zazu to ba rythme ya zazu ninga kinna nango aza le seul oyo banda déjà makambu yango avant ba yuma wana ba ya ko welela lelo banani so ba yuma papa mais ngana yo to yebi ba yuma ba zebeleti yo moko yebi ke faire rigola bike ba yuma ba vida kala donc to timbela bango dès que no ba yuma balandaka biso ko tum so bazong sa kata e dikata ya la bail ba terme baza kosala ba question wana eza maloba bakuluna ti siko soko madia kuluna mziki kata ye ozo lichete kata mutu zokisa mutu on na sens que kata ye par rapport ya travail au kata artiste oyo ana vision to ko kata no kata mutu ndeni po kata mutu bifo kata na gilet to kata ye na mbeli ozokisa ye so yo ebisanga siko bino boza bédicateur ya masse ozo na ba message moko ya bongo zolo ba kata ye ba kata nani ya moni faire gola zongo si bango ke no ba yuma ba vida kala ça les a langage moko oyo et là qui s'abattent grandeur il y a savoir faire il y a faire rigola parce que faire rigola les artistes moko oyo je peux dire na génération na ye aza number 1 muto aza loko la faire rigola télé padre parce que to yebi maman oyo abota Jésus qui marie siko tala siko yo kombo ya faire rigola Jésus de nuance ntema nini aza nango kata ye ko to bi ke no ba yuma ba vida kala bangonde ba yuma voilà. Arsène, restons toujours là à côté des Ferrigo, la Jésus de Nuance. Il y a peut-être ce temps où tu as la confirmation sur les un artiste, soit ivoirien, soit un nigérien, azoye mba pyromane. Attends les pas très bien pyromane bonté. À cause symbole français, beaucoup de personnes va capter va partir français trop à travers cet artiste par rapport à Ferrigo ça comme Mikanga trop va partir sur eux qui ont des artistes. On a été moi c'est les profs qui illustrent l'illustrer à quoi on va pas comprendre vraiment aussi les pas aussi son artiste on Arsène Agrota là à comprendre. Ce n'est pas facile à comprendre baby. Est-ce que t'as compris mes paroles qui s'envolent? Est-ce que t'as accepté je sois ton homme, dis-moi. Auto solo. Natala qui ont déjà, ngana loba boy et loko bongo fala sala ngo avant pyromane faire rigoler bima. Moi c'est que tu ngai to loba so que non ezala kinde boy. C'est que hier s'inspirer déjà na oyo da faire rigoler sali. Moni ba ligne oyo yazo ke nango. Makanisi na ina ya faire rigoler zande moti. Il faut qu'on se le dise, il faut tous à la véridique. Hier ko sala yango a explicité ba français musus oya la kisiwana c'est parce que ayoki déjà faire rigoler ndenge ba ligne oya ke nango. Amiral Chamala, il faut pas tout se voiler la face. Tu yebi que pona osala inspiration, s'inspirer. Il faut toujours moutmora ça les locaux ndio ko s'inspirer. Tout le monde a so sali remix ya ndembo. Est-ce que ça la remix par rapport au ndenge yo yembaki liboso? Non.
siko ye asali yango ezali to asali neti kwa remix azwi nde kaka o faire gola yembi mais bakisi quelque maloba sadi abimisi ba français o ya ye et lelo bato bazoloba kino ya ye nde moto yembi yango bien koleka faire gola moi ngana za contre c'est déplorable, c'est regrettable aussi. Il fallait que bima avant pyromane ya biso, ce que bima qui avant to ngato loba kino a te logo yo, c'est que faire render à tricher to faire gola yembi yango bien te, mais tant que bimi na sima ça dit à copier les gars les padres bah qui c'est ma biloko misusu c'est ça ça on y a plagiat oh le padre ba bengi on peut plagiat faire rigoler toujours ba problème na pyromane on est problème n'est pas problème na loni plagiat rythme on est rythme artiste mon Nigeria beta kala on fait pas jouer instrumental artiste on a oyo ebi komo na ye ça artiste mon ya Nigérien boka qui déjà yo mon lobeli mo panzi sangozo ye artiste ngo te c'est que ça faux c'est faux ça congolais te aza ni bana mboka pe pona nga effect ape na société ngo apena na biété mais na mona ki babi son wana instrumental juste ka eza beta makala mais l'artiste ngana yo to yebi artiste o basala ba plagiat to yebi ngana yo po to kotanga ba komo te po to fula bango ngana yebi faire gola depuis banda musique nano asala plagiat te asala air moko plagiat na ba concert parce que lobi ay carnet ba madilou au mona penza ki non c'est madilou mutazo yemba ay carnet ba lwa mona ki non c'est lwambo mais ko sala plagiat ya instrument moko boya mutu moko boya auto yebité c'est faux et archi faux to yebi Robino Mundi ba sala ki plagiat et loko ba to mona ki makambo écrit là ki to yebi. Mais est-ce que plagiat wana o mundi bo sala ki na o ya faire rigola za ndenge moko non wana eza ba jaloux ya faire rigola bazo bangande lignée oyo purement ezo kendela et là ça dire que nzela ya dynastie nzela ya harmonie ndenge ezala vraiment jusqu'à la peine ba ezo beta te quand même ezo beta musique ni ezo beta lelo actuellement ça et motuna tem fantôme la coyote racker wana namba o banzembo tangi tanga héritier. Bravo héritier parce que l'album naé eza kitoko aza petit à les padres basolaka très bien les padres siko pyromane tala siko temps oyo album héritier sali na temps o pyromane sali avant tout ça la comparaison photo yeba zwelanga ne siko nzembo moko oyo bimi nzela moko na pyromane siko nzembo nde siko no ezate o toko comparer chanson eza siko na terrain toko comparer so pyromane eza ye moko na terrain ya sika ezo beta rumba wana ezo beta na clip na maloba na mélodie ezo beta ezo lobisa. Et ça lobisa peut-être c'est que na habité bar yo que na reza bar ya ba côté ba l'autre là parce que pendant si on a pensa ville bon siko et pour nous c'est comme si on a l'autre là alors pour ceux qui pensent au tamboli ce qu'on appelle mille livres sur tambolo que pyromane ezo beta wana eza ndembo ya mikolo o penza papa responsable alati veste na ya na madame Panzi basi o bakata ba bilamba te alati bilamba namu te basi o baza penza responsable papa ko ya pena mwana bazo yoka pyromane tozala ki ngana yo to monaki na millionnaire monaki yo moko oyoki bazo illustrer biso clip na maloba chapeau ba capter facilement ba to ba capter ngo facilement ça désolé que ça que grandeur et artiste faire gola c'est un grand ça dit artiste moko ya munene ya mboka na biso oyo ba te belé bazo ignorer lelo po ezara complexe ya musique eza ndenge ya musique congolaise ba ndimaka mutuka soka kufi loko azana bo moilelo nga atali faire gola na et pas jamais kasana batuni makambo ya Kofi batuni makambo ça dit azo répondre azana problème na mututé c'est ça un artiste faire gola artiste moko incomparable na niveau na ye na côté oyemba na savoir faire na ye mututé toi na combo et artiste ni ba comparer na faire gola open na ketan moni faire gola ba ko c'est un artiste oh quand même que ton artiste on a salara makambo et puis ça va faire gola makasi ya koluka bossi sur Dieu pour que ils allent honneur ya mboka na biso gola ba comparer kana ba grand ba kulutu pour ayemba na ba kulutu ba artiste o ba sala lelo bazala été il faut qu'on se le c'est ton patron là to se trompe raté pour moment na bango pe bazalaki mais ko yemba na ba kulutu faire gola yemba na ba opportunité faire gola soir on est comme ça bino mapeka to yebi to ça la chance au cause opportunité tu as fait les choses mais até que aux ara meilleur parce que c'est meilleur il y a des artistes pe ba yemba na ba kulutu na te mais le baza percer ba ça la fierté mboka to yebi faire gola azanani d'abord makambo sana na wengi surtout ceux qui sont habitués to zonga sikona na wengi oye makambo faire gola sana na wengi vita imane mettra ba tout d'accord ba orchestre tout ana ko interpréter faire ngana yo to yebi na bana ba to makelele ba yebi que vita imana yembisa ba to ba sala ba test et longuza ba to ba ya petit maison mère malgré ba kotate ezola sa grandeur ya faire rigola ya quartier la to mona makambo ça la changer ba donner et puis belé ba kima faire rigola to yebi
Et alors, tu es on a pu bamiser un quartier latin, puis bakenda, tout le monde va Montana, parce que danger des morts, tu as songa danger des morts, ça album Oyo, bamisa quartier latin, mingi bakenda, quand l'artiste fait golaye, que fait tant aillé, bamisi danger des morts, offert à ça incertitude, fallait betaka pharmacien, tu vois, et a parmi la chanson Oyo, kanga dans album moi, il y a des parts, puis comment il y a les parts de bakenda, bah ça les lois, à banda puis maman. Si quoi, les padres, il y a un artiste ni. Oh, il y a fierté à quartier là. Il y a Fali, il y a ba Gibson, ba Soleil. Des côtés ba Gibson, des tiara comme muto tangi. Ah, c'est quand on Fali, ba. Si quoi, il y a, yo mo comme on a ndembo, oh, il y a Kofi Olomide. Si Sylvie, ba ça lango remix. Pourquoi pas ba yembi sa qui est muto, azaki pisa mutu pesa à quartier là, au Kofi Olomide conta. Même si c'est le cas, parce que n'angana répondre à bino ko yo yembinga. Kofi tanga yambi artiste o yasika. Follow quoi? A changé couleur parce qu'ils ont remixé Betara déjà. C'est pour ça que l'artiste a idée bon. C'est comme si bien beaucoup comme martelant comme ça les padres Jésus de Arda Jésus. Mais tala na Kofi Olomide. Otala maloba o Kofi Olomide na émission. Muto ya kobima aloba ki alaxa faire gola ko yemba. Soka zali abima. Faire gola botama mo yembi. Era ya quartier tout le monde ba donner ndenge changer kuna. Après ça na ba rythme a changer makambo ebele nde kimisa mwana makele la kima pakata nzela na yasani makambo na ye faire gola tikaliza likambo contrat il mo peut faire pakata ou pakata pour ba respecter contrat te siko yebisanga bo respecter contrat nde bo yoka d'ailleurs akenda pe na mbonga batamo pa o akenda na contrat kata contrat Kofi ko so même na justice pa bomeleka mo so azongisa kasi oyo yeba abetse combien de concerts faire gola abetse combien de concerts tous zaka na contrat tout lo ba makambo to vérifier bozui muto aye na orchestre na bino bosali ba papier ba contrat concert eza na kati aye min album atie nzembo tout wana eza na kati siko so etika lelo moko ya muke et que yozo respectant le soute a continuer kaka non azaki na makambo ne bela bando sala c'était le moment à sala ça s'interdit na ye siko era longwe et créer ba problème ba lobby ba fingi ba sali metoye ko mona ka ye moko le grand pa azongi lisusu ka pas faire regola pour ba beta ko betox. Tout le monde a fait la yembi, na yembo Kofi. Ça clip. Oh, mais ils ont importé pas ça la clip. Est-ce que créer va prendre jusqu'à la Kofi à faire la super la SBD parce que faire la boy ça clip na gramme. Et bazan la relation bien. Faire la zali na ba tourner. Amiral tout à la rabatu. Oh, c'est essentiel les o yemba na studio. C'est aussi c'est important pour la visibilité et que les pères na chanson. Ceux qui voient déjà besoin ka ya faire regola. Beaucoup ça fait des magic ka répéter. Ya nini ya studio na bo ilistrango. Faire ça grand qu'on dit melo quoi. Mais sikoyo faire azaki na ba préparatif na ye ya album na ye ya banzemu na ye ba concert na ye azaki trop focus nango ezaki likambo ya patience ce que monique no aza petit na yo eta ke vie ko felo mdeza mkolo na musique azo mériter ba respect belé mais de fait ya oleka de na télé ko loba de mabe ya les padres ko dénigrer les padres ko kata ba mabanga oyo muto ayembi na studio et laksa nini parce on est bana peut faire ça la émission mon ancien na biso Karim Mokonzi o aloba mama bandako muto anta za patron ba mission na Congo banani babanda banani babanda tilo ba de sala ba to pas se faire manka mais banani babanda c'est Kofi Olomide muto banda to yebi era zo shikito makambo sala to yebi faire rigoler tout mola mutu te amiral il faut qu'on se le dise la vérité faire rigoler tout mola mutu te Kofi Olomide era zo shikito ngana yo to yebi makambo sala zo loba shikito yebi alongola ko betox ça sala buyem ndoko yemba danger makambo c'est makambo bele loba eta ki mkolo ene na musique ba faire rigoler baza ba leki na yo bana te ba leki o ba leki bana ndeni Kofi Olomide ko bota faire rigoler te ala leki na ye mais si on leki na télé o lobby de ba n'importe quoi c'est ko faire rigoler za nani même kaka te yé pas yebi ko lobati soki moto alobi ki na banda ko za na bani aleki mutu kingani ça n'engage que faire rigoler soki yo touché yo c'est ko yebi voilà. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes là toujours avec Arsène Kitoko, donc comprenez, il est parmi des soldats de Fergo, la photo soit quelques minutes de parler des artistes de Fergo là pour que, et puis sa couleur, il y a invité Nabiso. On va chuter avec vous, na harmonie dynastie autozozela na pyromane parti ni oyo pe na Arsène zo sala otongo zo kango ozo ka ba chebe de bozo kele parce que moi zoyemba laisse-moi t'aimer ni asene wao moni parti wana nde ezo bomanga ina ibisa wana ndenga faux zo mona te faire gola yembi bravo à l'artiste ayembi clip wana so otali ba clip bisusu so ki dezo ni madia clip yebisanga siko to di banda ba olobani webi clip écoute à combien à ça on a combien de pays Afrique d'abord
Zanzibar pas côté yebisanga toyebi bato misusu basalaka ba clip azaka place moko batie fond vert on dit ko illustrer ba image na sima toyebi ngana yo ba clip ya kotumbaka biloko moko bopelisi moto ça dit montage ya mabezo reversé faire gola sala biloko wana te soki ke kotumba biloko batumbi biloko soki moto tout ça ka ba aventure te makambo clip otiki lango faire gola mélodie faire gola so ko copier ndima ke o copier ki faire gola tout ça ka ba sembla te tout ça va sembler biso ba gaulois tout ça bien éduqué bien instruit jamais les pas d'accord ça Arsène les gars qu'on a qui no finga batu impossible dans ça la montée au contraire nga so na leki émission na fingi ka artiste moko bo les pas drayo qui na ko zapper sanctionner na mouvement le quoi aventure ça montre éducation au faire gola azo et pas maman na Marie Makiese yango zo kitela na biso ba o Arsène problème aux déranger bato belé babi l'artiste faire go la misi purement mais ba monyo na kati chaîne à faire te ba monyo na Nutras et compliqué ba tout c'est qu'est-ce qui s'est passé entre l'artiste et Nutras pour que faire go la atanze mon kati ya chaîne à YouTube c'est une façon ya oteka purement bien parce que ba tout ba yebi chaîne à faire go la to yebi Nutras nenge zaleli et ça idéologie à sika oh ça dit moi ma faire go la sala bato belé ba ya comprendre on a retard ngai na yebisa okanga data lelo komona bato ebele shita sima ko bando ya na Nutras ebele chaîne à faire gola ya to yebike ba golo baza kuna ebele batala yango siko wana batia yango kuna po bato nyonso ozala mutu ya quartier la te ozala mutu ya viva la musique ozala okokota na otali mais soki batia yango pas faire gola yebisa nga siko bato ya makele ba otala te azo pesa tana ya kota na chaîne à faire non mais loko batia yango kuna ba kotala c'est ça au moni vision na lo ba ke no likamba vision faire la vision de loin Yangoana. Voilà, mesdames et messieurs, bientôt on va chuter avec notre invité. Nous sommes là toujours à côté de l'artiste. Tout à l'heure, il pour pas concert à Tsobeta na Fekin, à Banse Mouné qui toko na ninga pemengi. Jaloux, public ils ont ça. Faire, jaloux. Pourquoi toujours dans la production à l'artiste fallait pour pas public naé il va ça faire une netma. Oyoka inde bienté. Okay, bien te. Te oyoka bien te. Erazo yeba to bebisa inde yembande logo la ferry. Oyoka bien te. Malembe. Amba jaloux yo sur le bande zo yembande te ferry. O mate ke yo yembande logo la ferry. Ye ko bazo sa biso ki na yembe logo ferry gola na okufa. Oh. Yoka loy. Yoka yango bioko yoka ndi bazo yemba. Jaloux ferry. Dandeke. Bazo senga yemba logo la ferry. Papa yo penza ningo zabo to zala quand même ba réaliste nani penza ko zala jaloux ya musicien wana sincèrement nani pa ko zala jaloux ya musicien wana personne et puis faire gola za mbuma rotela ba ciblar toujours mbuma rotela so tani comment faire gola te okoteka te batu ba ko ya te comprendre biso to betaka ba concert moko boza concert moko classique responsable ko ya ba ko benga na ote ba ko sauter ba milité ba cheki ba ozala te po biso soki to che concert o mona ndi ba responsable ndi ba ye to mona ka ba concert papa chéri ko mona te ke no ba voyu moko ba ye ba to moko boye ba bilambe 4 ans ba boto la ba to ba chombo ba boto la ba to ba sac o mona ngote ozo mona ezo la que c'est niveau ya artiste oyo ozo considérer d'abord musala na yo te ozo yemba nzembo na yo mais tu permets ba to ba tanga comme ba faire rigoler pas ozo ebi na ba concert à public na mutara na manière na concert à public il y a pas pour gérer population papa chéri azana na public te yo soka concert à à part air bazaka na guerre na bango ya wenge ye na le roi de la forêt sikoyo yebisa nga artiste ni azana public o bayaka valablement na concert na ye nani to sali si je me trompe pas on dit ba concert na public batant pena ba artiste ba betango pena to réfléchir bien au concert en plein air na terrain boy et to beta concert moko la awa plein à craquer plein na capitale kasi zaka concert public tout le monde qui a public wana ya ki to ba na capitale te manière ya biso ba kino na kin ba esprit na ba ndeko na biso ba province ba esprit za modi kasi yango tozoloba siko yo ngo za boye bana na yo so boti ba otala concert wana mutu moko bozo dénigrer artiste moko boye o yo moko personnellement consciemment yebi que no lekika o yebi que no alekinga na ko yemba na makambutu na orchestre ndenge vanda na ba musicien baza stable tala tout ça ka ba vantir na faire rigola te soki to lobi to tanga 5 ba musicien ba leader o ya génération ya faire rigola nani sa fula ba musicien logo la faire rigola nani tout réfléchir très bien il y a génération réfléchir
réfléchis. Bah non, non, maïs, c'est vibratoire, bah bien affilé, bah ninte. Ah, j'en sais faire tes masara artiste ou tout ça. Génération. Ça peut falloir, abîme ça, bah mbassi, abîme ça, bah kabouya, abîme ça, bah équaliser. Bah na makambu. Télémis la mutu mona nzelo tu na ya mbassi. Tout na tangi. Ouais. Télémis ça ba tuka nzela sala sondage na yo. Mutu tangi so azana ba ebiete. Tu fais abîme ça tangi na ba. Yo yebi ba maoche chumte, o yebi ba mati de golte. Abimisa ba Chiquito, abimisa ba Ferrari, abimisa ba vibration. On va tourner tangi là, abimisa ba Gianni Pacha, ba Nicodème. Tala niveau, ba arnaqué, c'est toujours fait rigoler. Bato bazana combo, bana pifo. Equaliser bana pifo, bana fali. Kabuya bana. Ça azamo na falite. Zonga simati. Penatika boki makambo azuma. Pas falite, azana. Waka wana quartier la terre. Azana quartier la terre falite. Ri oyo ya quartier la terre equaliser boka ekanga ki pa quartier la terre yo o kasi yaza ranvière te ya via kakati. To mona ki na album na liboso nenga envier ki azui kaka baduka ya quartier la terre ba chaipo. Azo continue ngo toujours. Yebisa nga faire gola sa bengi nani ya maison mère ya chaipo. Era bande carrière solo na nani. Mutute. Si azo percer. Owa ko yebisa ngo lobi ya bengi bato ya dynastie. Non, bato ya bengi na dynastie ba collègue na ya wenge. Nde bengi bango, ça dit ba sale loko moko oyo ko tika la histoire. Union sacrée. Et c'est exactement comparable na union sacrée. Bato ba bisa mona ke union sacrée, moteke baba bête baba zoba. Union sacrée na makamba politique. Rien à voir na makamba musique. Rien à voir. Association ba faible OK oui ba osale. Association faible nani le loko association ba sila. Ya Jackie. Yebisanga penza na quartier boto zo na quartier boto ba lo banza bato makeleli tozo ka na quartier la te musicien nini o asali makambu lokola JDT on okoza na raison nani yebisanga lokola makambu nani asali makambu lokola Bill Clinton o apesa banzela lelo orchestre tout sans exception bazala ki na ba Bill na bango bazala ba faire na bango orchestre tout so ke quartier la te bazala na Bill na bango so que vive bazaki na Bill na bango partout waze ko era ya zaki na Bill na bango ezo lakisa grandeur ya wenge eza valeur ajoutée na musique congolaise lelo muta ko nié wenge azate mais photo solo la to za véridique photo solo la lelo so bazolo bakeno lisanga ya batu basilanga na regretter comment yoko si ça c'est le scram o muta a pesi banzembo animateur mazo peta ba rumba ko lekana batu bayemba ba rumba Wenza Muzemba nani na sabeta nzembo wa bongo to yoka banzembo Big Clinton na parlons même pas icône du côté animation mutu ba animateur tout bazoya lelo bazo copier toujours Bill bazo sala lelo côté. Tu peux dire quoi na bato bazolo ba na idée Sankara de kuta lo ba ki on oui valeur ya ba chanson tout oyo bande ko tangi ba komba oyi manaka ta dynastie ezana valeur ya libango fali po ba ko boka na concert to ko boka na disque Sankara za libomati nangalo to bika Sankara za liboma Sankara avant ki okumisa leader wana zo kumisa wana ya makelele wana to yebi makama ba 300 couper ndenge Sankara za ki mwana musala ya faire gola to yebi abano senga faire gola lelo te wana eza manque ya savoir manque ya connaissance pour ceux qui déjà lelo yozo envier côté mususu na place pour soutenir batu na bino ya wenge eza complexe d'infériorité na wenge on va pas nous respecter ba peso valeur te soutenir bon ba pesa valeur le on l'autre là fallait respecter on peut se valeur ba pesa valeur loko ni tango derrière fallait les kan émission lobi batu ma finga ba bema insanité na musique eza wenge on dit que a clasher sur wenge ba Sankara ba to mutu ça la raté. C'était le moment Sankara a ça la promotion ya Zénith na bango. C'était le moment Sankara a le devant pour na maison mère mais yo zoti ka maison mère ozo ki ni ko envie o comme porte-parole di artiste moko boy. Et ça likamu ya we ranson avait conscience na yeba que non Sankara za mutute. Aza mutute. Nyonso to wana eza jalousie loko ayoka dit que no bazotia ba piroger pe na liste ba ki ne pe poto ba to wana misu yango mona esa linette vertige ya lingi toujours yenda za ka pemeni ya we ranson eza mabe. Et mabe to wana posa kututé ata banzembo ya dynastie ya mutu wana dibange leki ya problème te ebimanana ndeto ko yeba makamo eko sala mapecho kanga kina simba to mona makamo sala les marquis te makamo les marquis sala et mettra batu tout d'accord les marquis mutu ko longolango azati et loko ko longola les marquis ezaka dynastie ko sala ba venture tenga na zu temps ya yoka nzembo ya faire na JDT nazu taya koyoka nzembo ya faire na Babi Ndombe nazu taya koyoka banzembo
Et boloté pas yé na bisayo mais c'est faux. Faire la savane, mon azo idée volontaire. Mais ils a don. Baye baka artiste bongo. Biso tunga ko baloba troté. So rozana ngo omoni artiste wana oyo zotanga. Az artiste ozaka trongai. Ongai mutu na sala boy, ongai mutu na mema boy, ongai mutu na yana boy. Eloko to wana ngo besoin te na musique congolaise. Soki yo yana eloko ndima pe kino nga na yana boy, faire gola pe ayana boy. Inosi bipe azo sala boy. Ezaka yote. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bientôt on va chuter avec notre invité. Dossier à concert au Tebi les Padres. Bientôt Casino de Paris. Bah précaution il est pas dans le le roi de la folie déjà concert annulé. Est-ce que c'est confirmé Fergola à Robeta Pena Casino de Paris? C'est confirmé Fergola Robeta na Casino de Paris. À Robeta pour batu ba combattre ba na ba raison na bango. Oyo bazo boye le artiste msuba beta. Fergola ayembila ex-président oyo alongwa ayembela ite aza kuna te faire wola ko beta boyi wera beta bazana ba raison na bango ngala na ki ba information ba lobi wera son a kota ki demande ya ba visa ebele o koti demande 40 visa attends na moment auto yebi malade ezaki na mboka ba ko pesa yo 40 visa mbala moko te yango créer ba problème ozo ki 12 na 12 wana trier ba mese msuba tikala bozu ba invité oyo ba ko beta yo créer problème c'est quoi bisanga on l'appelle le roi de la forme organisation qui bien bon parler de l'organisation et cause en peu bien mais là comme ça il faut tout comprendre ce qui va boya qui payer sa visa c'est autre chose va boya quitter mais elle ko comme que non ba niler si qu'on concert par rapport ya ba fan ya le roi de la forêt ba réaction bango na ba émission bazo leka bazo loba bazo dénigrer bato basala na ambassade ko kitsa bango or bato basala na ambassade ba bazo baté ozomona faut tozaka na mati tozaka mkolo na makambu ero senge loko pona minute o bango nde ba chef yo koti demande zela bango ba répondre yo mais ere ba répondre ba biso que no quand la franga mo obligé o komisiko neti ko sala neti bablo mo pression mo boye sala bien te yango ne banile concert na yo kazo betango bazo organiser ba luka salle mo na ninga ba kinya spectacle o bato ba rataki yango na Zénith ba mo na ça va ndé tongo to zo Zénith so bon moi je ne pense pas par rapport à salle par rapport à la vente, par rapport à côté que artiste na ile lo ba Jenny bazana besoin ba kini ba poto ba se retrouver ba parfum d'hiver mais ouf mais baza pe na tournoi moko ba ça l'Europe ba ke beta na bango inchallah. Pour finir, quel message que l'on sait na ba tout bazolanga toujours ba déstabiliser l'artiste Fereko la ba boya pyromane bazoloka toujours makam pour que énuire l'artiste pour chuter avec vous et ça arme ba faible bis toza toloba ki cette fois-ci toza la focus kaka na makambo Fereko la ce qui n'a touché ba point monsieur parce que tout ninga mais pour na biso moko to loba cette fois-ci to landa batu te pour to fula batu ba fula rayu maté tout ba gaulois ba gladiateur to za focus na pyromane pour ezo bende la biso harmonie et bende la biso dynastie yango to za focus nango cette fois-ci to koma au fingi leader na biso to finga leader na bino to kotala soute que non apporter parole na bino ba mission na bino te pour biso de ba o to de valeur moko na mission na bango to koma ce qu'on est ko finga ne leader na bango fingi biso to fingi leader na bino to kinango bongo mais biso to focus d'abord na pyromane pour depuis bimi tout le monde va vu n'engue zo sala faire un peu ba china que zo betaté non mais c'est générique té to ma deux fois oh ba dubidi ba boaki ekoti ekoti mtebeta ekasi yango na ne beta kit soki da yo ondimi da ekoti c'est que beta kit yango ne mte sauva ki kasi ezala ka bongo on a idéologie ya wenge wenge za bongo boko beta biloko belé mais faut za na trifar ozo benda to yebi wenge za bongo wenge boko beta ba crier belé mais trifar faut ezala yango no moni ba artiste tout balandi o beti mais tri moko za ya faire yango na bo diembeli kaka wana to yoki ba génique ya ba to belé ekoti yo voilà tango da yo zo yo kango c'est que yango na déjà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce réel plaisir de recevoir Arcel Kitoko. Donc, Arcel, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Le programme Nayo, il y a les padres. Voilà, to loba toujours na ba goulois ba ki na yo trace ba consommer, ba savourer, ba télécharger, ba partager, ba liker Pyromane et ça la bien makase et puis date il y a Casino de Paris le 7
novembre na Casino de Paris bato bozala ebele bosomba ba bien na bino la kaka awa kalate tozwa déjà harmonie o ezobima kalate et puis tozela dynastie oyo ezoya. Quant à moi je dis merci na bato basonaka Marcel Kitoko, merci à maman Madi Wembo au béton, merci à vous, merci aussi à Negi Paola mon fini au Canada, merci à vous, merci à Peter Ngoma papa na Owen Motema ya Nasha Lutumba na Pesioba, merci Ebele Papi Kalongo, merci à vous, merci à Patrick Kela na Suisse, pourquoi pas je dis merci à maître célèbre roi na Pesioba, merci Ebele Christina Ngoma na Paris pour boucler, je dis merci à Bibish Oumou, merci aussi à Mélanie Pemba, mère na Bundes, sans oublier mon boss, le puissant boss Claude de Lukebakou, nous merci à vous, merci aussi à Maître Moussa Mangi, le pasteur Claude de Lukebakou, merci à vous, Amiral Chamala. Merci beaucoup, tout commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, on dit merci à notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous, Guissolo, toujours l'excellence du travail. Merci à vous, Moïse et les profs, on va contrôler la machine à montage. Et merci à vous, notre chief JB Koumalou, un grand pétrolier Dallas. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA, bientôt retour à Kinshasa. Merci à vous, Ronsard Massamba, partenaire officiel de cette émission, archevêque le Bobo Zéro Fénien. Merci à vous, mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre qui me suit depuis Belgique. Kotika na croisement Gambelo pala Rozo Bilamba Nyon c'est bien, basket c'est bien, t-shirt c'est bien chez Odilo Mampouya boutique exemple à suivre. Malia Belgique, merci pour nos conseils, merci pour nos soutien. Tous ensemble, on se retrouve à la prochaine fois pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Victoria Télévision. Ici c'est l'excellence. Au revoir. Puis beaucoup Amiral Chamala na émission na ye FO Perso et ko la kisa moto na moto effort akosala pour la culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion artiste ko selema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin